comme vous avez accompagné na biso oyo et ça les biso cadeau donc on a la taille M. But I love the front. Look at it. Vous la vraiment de liboso na biso ezali et I love it. I love the bala lisengo liboso. On a ma casse que pour et on a ma c'est ma got to be spray. La baby hair nanga na osala ngo comme ça. So ko lingo katape oyo ko kata. Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez très bien. Gapenaza bien par la grâce de Dieu. Bonne journée na bino, journée ça veut les cas bien. Et on a besoin les katokos, nzambe azobate là tout petit nzambe merci. Comme vous monanga comme ça, on a déjà beauté là tout moi blamba là moi chemise dans ba fleur bon que moi été tout beau comme va couleur ça là toujours bien. Et bon mon ligne que na maquillage nanga mais na soukité donc vidéo aux a sponsorisé na Esteria Hair. Dans la box nanga comme ça au batindeli biso na compagnie na biso bozomona comme ça ezali compagnie ya Esteria Hair donc voilà toko fongola ngana bino totala soki eloko nini oyo ezali na kati ya box na biso. OK bah les belles dames, j'aime bien vraiment couleur ezali couleur à vert mais eza vert moko ya kitoko pona été box nango c'est vraiment joli que j'aime aussi et là ba komi na gold voilà ça fait ça expensive et ça la vraiment joli comme le moko ya cher eza na kati mais na koloba mingi te ba les belles dames on a toko fongola to mona na kati toza na box na biso comme ça ozomona et eloko ali biso tozali na yango ezali chevet eza na kati comme ça tokolobela d'abord chevet après donc eloko oyo tozali nango na kati ya box na biso tozali na oyo ezali HD wig cap donc voilà mikolo HD wig cap yango eza na temps et likolo nango babakisili biso ezali 3D eyelashes donc ezali 3D eyelashes bozomona na après tozali na brosse na biso bozomona comme ça donc brosse na biso pour na baby hair et tozali na oyo ezali elastic band ne bozomona na couleur ya mwindu na kofungola ngo tomona ndenge ezanga na bino ensemble. Donc voilà, j'aime bien couleur mwindu batina gold wana elastic band. Après voilà tozali na oyo ezali saki, j'aime bien ce qui perruque et na saki comme ça bah les belles dames pour na kotia perruque ton longolo na moto. I love this idea parce que ba perruque sans saki et comme ça kabiso vraiment chambre des autres mais ça là comme bozomona et na saki comme ça et dans la tissu ya satin et ba détail dans na sima ba tie wana comme bozomona ce ko lingo luka bango na Facebook voilà service na bango kozwa wana voilà ce que to koti na ko ezali perruque na biso et comme ça ezali perruque ya HD lace curly lace frontal wig ezali na moulai ya 22 inch et batiango na 180% Disney et cap nango ezali na taille M donc ngai so nazo mingi perruque nazo mingi na cap M donc mutu nanga ezali mesure ya M parce que na mesure ya M pour perruque vanda kanga bien donc toko fongola ngo comme le bic ezali 22 inch de bozomona wana batiwana botala na ndenge ezali regardez-moi ça comme basali yango liboso comme si que ezali chevet. Oh my god, balali sengo bale belle dame bozomona onga na zomona. Regardez-moi ça. Perruque na biso est vraiment joli liboso, rien à dire. Donc de balobi parce que ça HD et ça vraiment HD lokuta et ça te bale belle dame. Regardez-moi ça ce qui na biso dengue ezali. Les a comme ça curl, les a curl les a comme bois qu'il y a mon maï pour na et ça là encore curl makasi is really nice. I really love the hair. Donc nga linga na mingi pe curly les a bien parce que ça facile na ko lata na mutu za na psote ya coton, za psote ya ko peigner, curly za na posa ko utiliser maboko na yo. Et lex na biso c'est comme ça comme ba yango HD ba les belles dames et ça vraiment HD et na kati na biso perruque na biso eye comme ça comme bozomona donc eloko na ko sala na ko meka perruque na biso kaka ndenge ezali to mona mona mutu avant que to kata lace avant que to cha col. OK parce que perruque oyo eza perruque ya kolata avec col. Wow, this hair is nice.
This hair is nice. Oh my goodness, this hair is really nice. D'abord Evanda. Oh my goodness, this hair c'est vraiment joli. I love it. Oh, ben c'est facile pour nanga ya kokata parce que nga pendant que ma caste na kokata laisse, mais oh na kolanda vraiment très bien pour na kata. Regardez-moi ça, les belles dames. Regardez-moi ça, c'est perruque. Na kati non laisse to sale le côté kakande e wuti na na carton to bimisi yango to lati na motu et perruque na biso et sali biso comme ça. Et là, on a aussi les belles dames dans le cas qui a laisse nangai, na kati laisse nanga pour que tous les spray to chia. Oh my god. Mais les belles dames, nous avons un ciseau, tu as laisse na biso, ok? Parce que tu as comment la tchara colle sur la carte laisse, de l'eau on ça dans un katango comme ça pour que les gens aient la facilité dans nos kata, ok? Voilà on le batté parce que il faut nous alla concentrer pour que na kata laisse parce que perruque na so ka ko carte laisse non mabe, au bébé c'est perruque na yo. Ok ma belle, wana na kati laisse na nga quand bozo mona et katani bien, dans na kati yango bien. I'm so proud que na kati parce que babo commenter ko lenga. Donc là na kati yango bien comme moni et katani bien et vandi vraiment à liboso très bien. A pour liboso ça pour sa qualité. Donc col ni no chakara awa dans laisse na nga na kati, c'est ça là comme moni et katani ka suki mukie ni na kati et na ko utiliser seulement col na nga ya got to be, non utiliser oyo pour na ngiteke e kanga manga na longue, non utiliser au prince na facile na kolongola. On a kanyang comme ça et on peut ça 10 minutes pour que kol nanga et kangama na poso. Après nous ozongela bino en attendant que nazo zela na kocha eza mousse na cha mousse nanga na suki pour na ezongisa encore pa kerli au kocha na pe mai so ko lingi ko boke la mai za on a problème té mais on a préféré na cha nanga mousse pe ça la mousse la kitoko hein mousse za sur moyen bien. Oh, et donc ça biso. Et donc ça biso kerli. Donc ceux qui ont rien à dire donc ça vraiment na musala ya musala ebelete nga lingana nga kerli parce que kerli azala na mindondo te. Donc on a salela au bomoni eza 22 inch. Bomoni pe ki mulai ya mesh na ngai e fongwami lo kweza ki ya kongunza na carton. Et sali ke e fungoli perruque na ngai. Donc ce qu'on a mousse au kocha na yo mai c'est mai à pompe au tchana ba bidot au chaka et au boaki et ko sala peka kiarli na o kitoko. OK. Donc et là qu'on a reçu la liboso comme vous montrez que et c'est limon couleur wana parce que na chaki bleach té na chaki couleur té à poudre na laisse nanga donc na chaki kambala moko mais c'est pas vraiment bad so et là que on a reçu là na kozwa poudre na kozwa comme on y brosse na ngeza kaka na poudre na ochango awa ne bandeli comme ça ma belle bon moni na ochango seulement comme ça pour na ebenda na seulement et ben dans la poso nanga donc le qu'on a checké poudre thé donc c'est ça qui na sali yango GO comme ça na suka. OK comme dans l'obito ça la baby hair mais et belete ya mukie donc voilà na bendi suki na ngai et belete parce que nga za kananga professionnel comme yoyo té kokata na lingi te que za les belé comme mais ceux qui ont lingi ya yo ezali belé ça na problème té. OK, comme na lobi to ça la baby hair mais ebelete ya mukie donc voilà na bendi suki na ngai ebelete parce que nga za kananga professionnel comme yoyo te kokata na lingi te que za les belé comme mais ceux qui ont lingi ya yo ezali belé ça na problème té. OK, comme na lobi to ça la baby hair mais ebelete ya mukie donc voilà na bendi suki na ngai ebelete parce que nga za kananga professionnel comme yoyo te kokata na lingi te que za les belé comme mais ceux qui ont lingi ya yo ezali belé ça na problème té.
après kokata nazali na tong nanga na kotong o na kati. Voilà. Die brosse na du spray na ko spray na brosse. On just spray na oyo. Vraiment facile mais esenga ki osala ngo propre parce que son te colle et comme ça sou qui salité ce que les qui OK. Mais sunu te ba baby hair nanga na sali yango comme ça. Donc pour bombaka mon pandi nanga comme bomoni nzamba yi po na sala biso ba sito za na basuki parce que suki bongisa ka biso buta de suki bokinga hein buta de comme si na encore bébé ah suki no I love this perruque pe likolo dans zaya kotonda et moi j'aime bien ma perruque à couleur à noir comme ça naturel noir nalinga noir parce que noir abimisaka teinture makasi et ça la peu propre dans mon tout donc moi j'aime couleur noire si vous remarquez mais la rose la salon couleur noire parce que I love black color black ladies regardez tant de vendre signes scoposo tant de maquillage et mikitoko ah. Sunu te sou ki na biso ba les belles dames et ko ça la biso comme ça comme monnaie vraiment facile na ko sou ki na yo comme on dit que le ko zali na ngo cheveux à lister et ça cheveux à curly comme ça et ça vraiment facile na ko tia na mutu na yo ce que obi ki okoka ko tia cheveux o yo mon côté na ko ba ke somba perruque na yo mais kende na ngo pas professionnel le ko la chez yo et pas mutu moko a tia ka suki kitoko donc a tia suki non parce que zali suki ya HD et ça suki te ko no ya ko sakana na ngote. Merci beaucoup de vous aki wana na ibandi la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vidéo o et c'est pelisi bino so mon que vidéo o c'est pélicio ko bo salate ko zala abonné ko partager vidéo ko aimer vidéo et ko sala ngai bien makasi nzambe azala na biso nzambe abuma biso to kutani mukolo mususu tinate e kominati na